Bandeko babulingo baye balandaka site na biso ya Zoom Elmil. Lelo tozali na esengo ya kosolola na bino lisusu moke toutaki kozwa appel ya papa na biso kwa deba Thomas auti kobenga biso d'urgence alobi ete to rappeler parce que azali na maloba oyo ya koloba liboso ya média po ete peuple congolais emeka koyoka ye parce que ezali likambo moko vraiment urgent yango wana tokomeka tobenga papa na biso kwa deba toyeba eloko nini azali kolukela biso na lombangu mpenza po ete ameka koyebisa biso ezali mpenza likambo nini papa kwa deba Thomas tozali kokota en ligne siko po tobenga ye toyeba likambo nini papa kwa deba Thomas azali kobenga biso. Ah, allô, papa quoi deba Thomas. Ah, touti ko benga yo parce que tozoki message na yo pa opérateur le biais to benga yo d'urgence pour aider aux alliés na maloba ya kusolo na biso. Ah, ok, bon, tozali ko tikela yo ligne to pesio seulement 30 minutes o meka kusolo na peuple congolais pour na koyebisa bango likambo nini bombeli bango pour aider programme na yo ezali presque vraiment ezali imprévu donc te bakite que ko benga biso moko lelo alors to tikela 30 minutes meka kusolo na peuple congolais likambo nini o bombeli bango. Merci. Merci papa journaliste na maloba oyo si kopesa ngai na moment oyo ngai na ringi bobele se ko yebisa na bino ete na uti kolanda na bilili na internet makambo e uti koleka na Kinshasa sika oyo tomoni ete Zakari Bababaso ya si kosala interview na ye na mekaki pe ko benga po te na solola na bino mwa moke na mwa makambo oyo ezali koleka na Congo. Ndeko journaliste nazali kosolola na bino lelo po ete na yebisa bino boye. Bomoni makambo oyo nyonso ezali koleka na Congo ezali kolakisa ete bakonzi ya Congo mosusu balingi peuple te. Bazali bobele na motema mabe, motema ya ndoki, motema ete baboma peuple wana tina suka. Toye komona ete makambo ezali mingi na mboka na biso ebongi ete babongisa me bango balingi kobongisa te balingi kaka kobebisa. Toye comprendre sikoyo ete eloko balingaki ete lingala facile ekangama po ete Zakari akomaki kolakisa bamakambo ebele na television po ete lokola papa mokonzi Joseph Kabila pesaka bambongo po ete babongisa banzela basala misala ebele na kati na mboka bango balingaki ete lingala facile ekangama po ete akomaki kolakisa bisika nini misala esalami na bisika nini misala esalami te. Yango wana ete wana nyonso ezalaki ko gêner bango bamonaki ete moyen penza bakoka lisusu ko sala penza koyiba malamu ezali te. Yango ete bablukaki banzela nyonso tu po ete bakoka koetufe lingala facile. Mais biso pe peuple to fungoli misu to ebi ete wana nyonso ezali ba manevre bazali kosala. Na kati na makambo wana ete toye komona ete bakonzi ya RTNC pe bazali na kati po ete 5 chantier pe ezali kofrape bango. Po ete 5 chantier wana pe mopapa mokonzi apesaki bambongo po eba meka pe kosala mwa bamakambo ebele na kati ya ba television na biso ya RTNC. Yango ete bango bamonaki ete soki batiki kaka lingala fasili ya Zakari Bababaswe makambo ekotambola te mobulu ekozala na bambongo bazango bazali kolinga koyiba. Alors biso pe peuple tozali koloba boye soki bakonzi oyo bazali kolinga kaka kosala ndenge elekaki na tango ya deuxième république koyiba po ete baya kozoba mbongo wana ya peuple baya kobombisa ana bakonte na bango na poto biso mbalo tokotelema ya bango na ndenge ya koshakana te. Kipolongo mokambilwa yende azali à la base ya makambo wana nyonso ye bazali ko utiliser lokola ye azali mokonzi na media yende ayeba kokanga lingala facile mais bazali komikosa biso peuple tozali tango nyonso na sima tozali koyebisa na papa mokonzi boy Joseph Kabila papa mokonzi telemela likambo oyo tala yango na biso po ete bambongo oyo ozali kobimisa po ete etonga mboka bango bazali kosala manevre po ete mbongo wana etonga mboka te mbongo wana ekende kosala bamakambo oyo ezali ba problème na bango privé
yango tozali kosenga na yo papa Kabila tala likambo malamu po soko tali yango malamu te mokolo ekozala ke peuple akobanda kolela lela to peuple akobanda kotomboka bakomona bato wana te kasi bakomona yo papa Kabila omoni ba makambo wana ifo zwa maele papa Kabila po babiloko wana yango nde moto elongolaka Mobutu na tango ya kala po ete Mobutu akanisaka ete ata soki monisi peuple pasi problème ezali te po ete bandeko na ye bangwandi lokola bazalaki pene na ye azalaka na confiance ya bandeko na ye bangwandi mais omoni suka na yango ekolakisa ete peuple nde azali mokonzi ya makambo nyonso omoni ndenge apakataka mbangu yango ete tozali koyebisa na yo papa Kabila fungola miso na yo fungola miso kolanda bilobela ya bato oyo te bazali koloba ete biso tozali bato ya mboka moko monoko moko bango nde bakoboma yo mokolo ya suka omoni bato nyonso tu babandaka koyebisa Mobutu na tango ya suka kanga motema vanda kaka biso tozali wana bandeko na bangwandi tango Mobutu apakataki mbango tango makambo eyindaki omoni bango nyonso tu bapesaki Mobutu mokongo nani yango bandaki kokende na Gwado po aloba ete moto asalisaki nga avanda pembeni na Mobutu aloba ete na kovanda esika moko na yo natala na bapasi na ona salisa na bapasi na yo na oyo nyonso tu osalaka po na biso moto moko azalaka te bango nyonso tu bakimaka yango ete tozali koyebisa yo papa mokonzi sala mosala na yo na ndenge enongo bani kolanda bapepe bakonzi oyo bazali koloba ete bango nde soki bandani oyo tie bango na esika wana bazali kolinga koyiba po ete bamonisa pepe pasi papa mokonzi Joseph Kabila tosengi na yo fungola miso po ete bato wana bazali badongolo miso bazali bato mabe po ete ezala bapolitisien mingi oyo bazali na poto oyebi te toyeti bato mingi bazali na poto awa o bazali na bandeko na bango kuna oyebi ke bapolitisien mingi bazali kozwa ba information ya leta bazali kotinda yango na ndenge ya nkuku kobomba na awa epai ya bapolitisien mosusu bato ya opposition awa bazali na poto yango ete bato ya opposition mosusu bazali kozwa ba information ezali koleka na Congo kuna yango tosengi na yo papa Kabila fungola miso kopesa confiance na bato wana te bazali koloba ete bato na yo